grand merci à vous. Vous avez souvent l'habitude de suivre Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Dans l'émission, on a la cabine, vraiment, en tout cas, ils ont bien koyo cabine, tango bokome la kabiso, koyo cabine, tango, meka campé ko commenter ko pesa biso ba suggestion na ba émission nyonso botalaka na chaîne na biso Info 16 on atinda ka bino tango nyonso bo s'abonner parce que tozalaka toujours na ba information ko memela bino masolo ya kin avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi eza émission oyo ekota campé partout et fuyaka lukaka simplement ko informer bino bandeko bozaka libanda mboka awa na Kinshasa na ba makambo ebele mais deux fois je vais répliquer na ba commentaire moko bobotique lenga la fois passée en disant que Rebecca tant aux autres traités maramba politique lukaka ko bimisa parti mon côté sikoza en fait moi je suis en fait au milieu ceux qui n'ont travaillé na mobaki na ramuta mobaki était ceux qui n'ont travaillé pe na bande comme susu nazala rapé pour na bango te sinon les assises te ko lobelate ezaki juste kaka pour na ko meka un peu ko sunga bande ko bazo komisanga moto a mobaki sans pour autant nazala moto a mobaki mais le loto ya wana stade Tata Raphaël tu es na gardien moko boy tozwa une fois déjà na Info 16 awa amekaka pe ko expliquer biso makambo ebele mais le susu to c'est pas tozwa parce que to moni saison sili ba makambo zo ye belé to lingi to ye ba lisusu est-ce que ye kwaza na ba ambition ya milai est-ce que azali quand même ko pousse na petit à petit pour atteindre l'objectif na ye boko découvrir ye gardien moko ya jeune ya moi la moitié beaucoup découvrir n'habite na ko poussa déjà avec la permission de Aaron nazoye déjà bonjour Yannick Muntu. Bonjour. Bonio. Ouais, elle va très bien. Voilà, les loto yel ce soir à Kozoyo, c'est vrai que la fois passée tozala qui a wana pchi image. C'était juste pour na koye ba évolution na yo na musala na yo zo sala. Ah, ko rappeler peut-être bandeko bazolanda yo qui tué aux autres travailler na équipe nini et puis moi quelques expériences déjà makambo yo déjà sala banda mondia koyamba bale. Comme journaliste à lobby comme on a Yannick Mutu. Pour le moment ce que nous avons dans la club division 1 seulement ils attendent les propos pour ba yebi dans la Kenya yebi que tu évolues championnat pour ba que dans le propos que saison nga vous avez besoin la fois passée à commander on préparer saison nga pour na bien bête championnat en saison mais que championnat ce que si na combien qui na suka na tikelo na match moko pour na bêta mais qui na laissé surpris dans moi le suke au jusqu'au zonga comme ça hôtel vous avez saison il est qui na très bien na si on a travaillé ba image monsieur zali na match monsieur au monde senior le au monde be semi ba image monsieur ndezali tozo kende malembe Yannick Muntu c'est vrai que na mbi koza garder moko yamba bien ba to belé pe ba pression na ba émission na biso eleki mais moi CV na yo zandengeni donc uta wapi hein en quelques lignes penza hein ko bandela biso pe na place au bandara na 6 ans té hein place pendo le cas na ba division à moi minene oye format yo bien ti okoma na Selma. Au cours résumé en quelques lignes. Non, bah tu n'as jeune moi yolo, na ban olympique de junior, na obéta na IGS 14e division, na aucun des Clermont Santos division 1. Après on a ce na seulement na ce le na obéta. OK. Seulement bandos ans seulement il y a combien d'années déjà? Seulement ça saison ça fait na pour une saison mais habité selon championnat sali. Cette saison ça va combien de mois? Saison ça au moins 6 mois. 6 mois. OK, saison ça à 6 mois donc déjà ce que tu tali les autres ans à mois de mai c'est qu'au banda qui saison on a décembre, c'est ça? Oui, na banda décembre là si vous avez bien stade à besoin comment on se préparer l'entraînement à commander na beta saison. Comme on dit que na appelle c'est prendre boyer le na comme on a dit c'est na faire saison en besoin le sous. Voilà, avant de continuer, Kozoyo, l'issue pour la question, on CP là. Vraiment, tout ça, nous moi, très haut. Total la paix musala, oh Yannick Kazo Kumisa. Total la nenga sala kayango. Na ba moment na enyoso, surtout quand il est avec les amis na terrain. N'habitez moi très haut pendant ba moment et entraînement. Et que ça là vraiment bien, tout le monde a une image. À tout de suite. Voilà, Fallon et Kalala, Lil Mama. Bana basi na lobi bo bushende mitu alfa kala la ningisa lida lima boningisa kabesiti la kane boningisa kabelo loko la sika boningisa kabelo kwake makito shingisa kabelo ale tala mupanzi na yo oya oningisa te kabelo ne uta wapi oya boningisa te kabelo ne ya wapi meke usen milimo aswa sosilika sege ya ye uta
Kabelo, 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 bana basi boningisa Kabelo, ale mama boningisa Kabelo, Izarena boningisa Kabelo, ale boningisa Kabelo, Tolega, Sami Chenga, DJ Supreme na basilike ba sheria file boningisa, ningisa Kabelo, 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 bana basi boningisa Kabelo. C'est vrai que Moto Azaka a besoin de réussite, Azalara toujours présent dans le travail, puis à multiplier à effort pour travailler, Oza Babiloko Tomonia, pas Yannick Montou, il y a certaines personnes baroloba. Yango ye sous sa outua pi mais toko tout naie, hein. Secret à succès na yo, soit secret à y a travail na yo, hein. Il y a makambo aux sala, et ça nini vraiment. Vraiment le baka qui est à travail, hein. Donc on a chaque temps donc c'est là que chaque temps il y a une facilité na temps au travail en plus qu'on peut pas ces zones c'est na vision au travail ils ont un travail doit le bosser ba objectif na eza kanini tango talaka bandeko ba évoluer na monde ya balle ba gardien minene o ba kidiaba au milieu de la kanini vraiment. Oui na bi ke ba vio ba le bosser na biso mais soit na un jour qui na za na portal au pas on les a bien na ba pays mo Europe na obeta ngwana. Mais yo moko déjà parce que nga na sala musala na nga média wa bandeko ba landa ngai peut-être non na le bel angote na télévision. Ndé na sala musala média na nga il y a certaines personnes ba benga nga mais Rebecca tout le monde a ko sala musala na o sala pendant na besoin au travail ndenge nini même ça ba toujours que besoin d'engagement un jour na comme peut-être grande journaliste internationale, c'est-à-dire je peux passer partout un jour peut batalinga pe na ba chaîne pendeza libanda mboka ba chaîne internationale et puis évoluer plus encore na musala na biswa siko tango yo ozolo baraka vague mais tu as déjà des clubs au cible pendelo baranga pendelo so na promis pendelo beta peut-être na Barcelone et aux arcano na éviter et zaraneni tu réfléchis comment par rapport à ça. Mais assurer mon surtout à ça la carrière professionnelle nous connaissons que beta na Barça nous a déjà qui tant beta déjà pe on est pe na mboka et wana ezanga nem na lobby yo moko o souhaita ko beta net na équipe nini ya libanda mboka mais normalement un joueur a souhaité à club te solliciter à jouer mais kina za buna mitso ki ni na za na biki ba ofa ko ya sinon so même na okende un joueur pe na pour na club te on se solliciter okende. Ok, on a se sollicité déjà au Kokeni en fait. Est-ce que tu as déjà été sollicité peut-être na Batolibanda, voire même quand on niveau province awa, ya Congo awa, na ba province et tout to Osaka ka jusque là na Kinshasa ka koza ko évoluer ka. Temen ngaza na Kenya mais tabe net na Kenya pas sollicitation pendant le championnat tout au long mais ils ont appelé moi pas ce saison une année que ça li bon championnat équipe libéraux ils ont appelé moi problème. Mais na éviter ceux qui n'ont renouvelé le contrat mais nazana nobiki pour la mitu au contacter nga contact ezali nazana libre nan parce que saison bientôt ici la qualité bientôt là. OK, na éviter est-ce que encadrement na yo ça ba entraînement na yo ba préparation na yo au sala kango yo moko tout travail à deux fois en dehors. Je dis bien en dehors il y a ba entraînement bo sala ka na compte ya Selma na ba ndeko nyonso. Ozaka na ba temps privé na yo ya ko travailler yo moko. Oui, nazana entraîner ngai nazana aider sur mon stade seulement de sala entraîner na monga fula mais na stade nazana on entraîner ngai chaque temps on doit avant kende kuna de naza biki funa na tongo na s'entraîner na s'entraîner de aller na pourquoi kuna na kin équipe na ça peut travailler du bien stade na entraîner ngai. Ok, je pense bien que l'entraîneur est là, mais avant tout, je dois penser à l'image aussi, parce que tu hier, pour nous palper entre nos yeux, biso moto simba, pena ma boko na biso, to yokate, to vivre en gros vraiment que tout ce que tu dis là c'est vrai, bah prévez là vraiment, to hier peut-être joyeux en quelque sorte n'engeni boza ko s'entraîner, pe n'engeni entraîneur après ça kaoma quelques cours, ou ko sala que le boz à l'efficace. Mais na éviter est-ce que monde ya football n'enge évolue à Kalambo Kanabiso, ça sûr que tozo kende to tozo ngasima. Ti na bali na biso. Na bali mboka na biso. C'est eux qui ont le championnat normal tu évolué parce que na mitu na position Afrique le pas na mitu la 3e Europe la mitu na 46e. Mais Mikolele qui Léopard a outi ko pola pourquoi c'est dit à quoi amsou na sekra foot yoko eba ils ont résultat balé tu dois na terrain ils ont 3 né défaite ils ont trop gagné ils ont qui donc résultat balé au qui c'est un effort qui na classe nous doit travailler beaucoup plus qui prendre le résultat dans match.
Voilà, quelques messages na bandeko nous sur bazolanda parce que nous chutons déjà na habité sur les ailes sur une information moko par rapport à la carrière na yo on a besoin ou informer bandeko nous sur balanda kama solo ya kina avec Rebecca Bilendo d'habiter sur quoi ça va on en quelques mots na kolo banga kina ba jeune sur tout ko ngai ba papi sara travail passer travail za réussite na msano so comme le bio za la grand année ni boza kale kama travail na si so tu se focusser mingo le petit travail mingi donc et foot au pelobi on mi bantraîner le ba bi ke just ko travail en plus esprit na terrain donc on monter et comme ça grande comme. Ok, quelques mots te na bandeko pe ba soutenir kayo c'est vrai que bazanga raté parce que mutunya so sora ça musala et ça toujours na bato bazaka simana e pour na ko encourager Rebecca vas-y Rebecca je sais que tu vas avancer tu vas évoluer voilà tout na ebité yo za bandeko pe ba tindika kayo sué na bango ezalaka un jour ba mona pe na ba club ya minene ba équipe ya minene pe ezala pe honneur na bango moi quelques salutations na bandeko wana vraiment na ko pe ça mbote na friend on oncle la Richard Madeka nengaza en Angleterre kuna yebiki wana bengi manager parce que mitakourager ami petit travailler comment na pesi mbote mi na famille na ngamingengi wayeki ba yebiki fe bob misanga gardien ni kiloko ya ni kiloko ngai na pesi mbote na misanga tu ya Selma OK baza toujours na tu peme na ngapona kwa encourager nga plus so entraîner na nga bébé mazara mosengo yebiki ancien gardien de mto konte toujours kwa katenga wana na pe le sombote na ba la mise à Aristote au hasard na Maroc et quoi be pas ça sous conseil continuer sous la vie dans Jérusalem ka à Bruxelles et bi qui petit et simba donc oser l'autre bi qui au temps pendu wana par petit mot na sélection ba yolo na garçon na toi yolo bi qui travaille toujours et simba na msala sans oublier na bi qui présent na ngai Blaise mavui di na bi qui Hollande ngai pour na bi qui asali ami mbele pour na za le mutakuta tu ko encourager ngai et bi qui batu baza ebele ami mais na mwanda mna koloba ngona parce que tala ka za pour me belé na pesi o ba yebinga makourager nga donc numéro de téléphone na yo numéro de téléphone na ngezali plus 243 89 96 87 853 et encore plus 243 082 41 29 772. Ok, merci beaucoup. Yannick Muntu ayaka ye morote na terrain pour ça là où ezali entraînement na ye azala deux fois coaché pas coach na ye. Bon, excusez-moi pour la tautologie. Azalaka coaché et pas ya coach na ye azaka toujours présent non seulement pour na peut-être ko préparer aux ali ba match ya Selma tondengeni mais personnellement pour na réussite ya vie na ye il est toujours coaché. Ndete rozwape coach na biswa. Bonjour coach. Bonjour maman. Toyel susu kozwa bina na ebité à chaque fois sukozo coaché Yannick. Des fois comme la kaopé au PC exercice moko azoko kosala ngote et pesi opé kanda bokati pe entraînement comme la kayo. Merci maman, merci beaucoup na question tuninga na motuna. Bon Yannick Mutu azali mwana oyo na lingi mingi puis baza pe belé o na lingi o pe na format ibele. Ye azan équipe à Selma, nga na entraîneur équipe à Selma te mais baza bana oyo balingi toujours koya pene na ngai po bazoka ba travail po bango ba yebi eta que grand frère na bango papa na bango ye moko azalaki na nous grand travailleur en plus ba yebi que non papa wana ayebi musala na ye makasi musalo apesaka biso yango ebakisaka biso sur un place eza pe ba travail misusu des fois basala ka wa misusu bazo kokango te mais na kenena bango kaka malembe du fait que bo bayeba yango potango ba oyo pe babandai ko lakisa ngai naza pe na ba vie ndenga na bandaki babandai ko lakisa ngai misusu pe na ndako kokate jamais ba balanga ba betanga basala bote o bagangela ngate omona ka so nazo yeba ngo te bazo mema nga pe ka malembe tina ko yeba yango pe ni na kumbela kana bango ndengo wana dongi na lingi ba beta bale ba gardien mingi il faut travail gardien aza mutu oyo a multiplier ka travail ata ozoyebi ki ozo travailler na yo quelque part na nini boy mais il faut lingo za la pena mutu na moko oyo ayebi idéologie ya makambo bale oyo ayebi pe travail a bandaka mwa muke kusunga ka wana ba travail pour e baksa sous-moi implice c'est ça. Eza mutu moko ayebisaki nga bina Congo wa bala Congo nde siko kisi ekomi makasi ya makasi voire même ba gardien donc on moni mikolo eleki même Léopard pe akutanaki na ba équipe amikie mais Léopard azopola mabe na ebité bino bato bozaka na monde sportif ango comment est-ce que beaucoup expliquer peut-être ba langage ya boetango bato balobaka bon en tout cas bon ngana ko kamwa po des fois biso bali o biso to beti premièrement ezali eloko oyo lingi ngo mingi. Premièrement, fétiche ya football, les alliés travail.
so osali travail na yo bien osali travail na yo bien yango nde moto kobotela mbuma ntango ozoya kobeta bale na yo soki par exemple oza gardien de but osala travail na yo bien tie discipline na mosala na yo so arrivé sur le terrain okosala résultat na yo toujours ya bien on sera toujours résultat na yo ya bien mais football pe ezara compliqué football ezali na 3 résultats ezali défaite nil na victoire donc tant que beta football wana na terrain il faut s'attendre na nyonso victoire yaka défaite yaka nil pe yaka en tout cas to lo ba likambo ya fétiche likambo nini wana eza ba complémentarité bon en tout cas qui si ya bien ya football ezaka travail et là nyonso tu ya mutu soit football soit asala ka beta ka tennis soit par exemple beta ka basket qui si na ye moko personnellement pour ba mona ye sangwe kende gardien kingandi joueur kingandi nini et ça na encore ka travail na discipline. Voilà, tant au entraînaka Yannick Muntu donc aux hôtels parce que ça va même na classe ils a professeur soko tangi ça ba na classe bazaki belé mais ça na moi na mususu zo tangi ça yo le bien venir à moi no eza mulai kotala e façon s'appliquer na maela bimisaka wana moi no soka continuer boy na vie peut-être un jour à cause un ministre président de la République un grand médecin avocat munene donc moi yelo kwa nezanga rati oza ko entraîner mutu pe soit batu ebele okoyeba ke o façon travailler ko évoluer o pas ko évoluer te mais tango entraîner kayani kotala kaye azana na bon chemin il y a évolution tout jusque là il faut s'efforcer encore à travailler dur pour comme on est qu'on a niveau moko bien. Ouais, merci. En tout cas, tango na pesa kaye entraînement, tango na travail, na pesa kaye ba travail. En tout cas, je sentir que mutu zo sala travail, ozo mona ke moi no yo azo sala travail na volonté, azo sala travail mo ke no lelo lobi akende liboso. Et en plus, comme na yepe, malem maintenant azo sala travail wana ngai moko na mona ka ke no en tout cas moi no yo un jour à okende na liboso. Obeta ka pe no équipe mo minene, ba to pe ba moni ce que ça a na mboka na biso ate atana bamboka muso ya bapaya akende pe asali carrière na ye ya malonga yango moni à chaque fois na pesa ke travail pas osala makasi apui na pesa ka ba conseil mingi tango nazo pesa ba travail yo lingoza la ose ko se discipliner sala ka boy yango siko tilelo na komi ko mona yango pona bandine muke siko la komi ko mona yango muke zo mata iza ko kende kaka mais nga nazo souhaiter et continuer lisusu akende libé akende pena makasi akene makasi lokola pe baninga na bango misusu oyo bazalaka pe na maboko na ngai lelo na sara na sengo ebele beti pe ba kipa minene misusu pe ba voyager ba ki ba place ebele pourquoi pas ye mais ali Rwanda nazomona déjà ndenga zawa kala mingi te oyo akende likolo po ngai pe nazokomisa nzambe na oyo ba oyo nyoso tu nazo simba bango na travail bazo progresser. Ok, merci beaucoup. Nani déjà yo Simba déjà progressé. Moi 2-3. Profitez peu mambo pesi peu bon bambote. Bon, na pesa na nous premièrement mbote na petit na ngai ya gardien na robanda nanu. Mon petit que j'aime beaucoup comme Yannick Mutu, les gardiens Hervé Lomboto, il y avait club, ba on bazali babandu ba uti pa na ngai. On a petit na ngai on a lingara mingi o pe la petit na ngai na format makasi donc bango pe na travail balingi travail mingi donc o mona ba combattant na nga bango na bandu balingi travail neti nga moko père na bango na ndaki ezalaki grand travailleur totali sous ba joueur de champ o ba beti na likolo bazé belé o ba trésor o lela aza lelo na Angola na équipe moko munene na Angola ozui ba bolingi pangi oyebie ba bandi sika moko na ba Yannick Mutu oyo tozana yawa bolingi ye wana lelo mazembe ye wana azo ko évoluer na Europe donc baza presque mo belé ozui ba junior kabananki na bani na bango pe kaka na ba première division papa ba avec club yona pesa na niveau Europe tozomona bango pe na équipe nationale donc ezo sana nga esengo ya mingi. Bon yo moko outa na obeta na équipe nini tango zaki do na carrière na yo? Bon ngai carrière na ngai ya football tango na bandi en tout cas nazalaka na âge ya 9 ans nazo beta bale na ba mikolo tellement eloko ngo pe la lingaki yango na bandaki ko yamba makasi. Si na yeko koma na équipe moko ya 3e division na bimi pe champion na équipe wana 3e division na matisi yango na 2e division na beti na équipe wana ya 2e division na bimi si yango champion
nake nango ti na première division. Après wana tango ba matisseur na première division na âge ya 15 ans ba kozwanga na équipe oyo pena ya Stade Epefkin. Na équipe wana na kalezalaka assez yolo. Bazo beta pe awa na ba avec club na ba nini. Première année nanga nazalaka donc joueur jeune na assez yolo mona mukie. Mais betaka saison mobimba nazalaka comme réserve. À la deuxième saison ba kopesanga confiance na yambi makasi batu banyoso tu bamani ko kamwa. Par après na kolongwa na yolo na yo kokende na équipe moko Electrokine ezalaki pe na Pefkin kakawa na sale yambi pe na Pef na Electrokine na pendant 2 saisons ba moninga makasi équipe mususu munene pe ya Pefkin kaka zalaki comme Stade Congo nde na yo kokoma na Stade Congo. Na Stade Congo nde na beti première année, deuxième année, troisième année j'étais comme capitaine na CDC pe championnat na malem kitoko ba kozwanga na Motema Pembe. Nde na yo koyamba na Daring Club Motema Pembe na yambi na Daring Club Motema Pembe na ko zonga transfert ici na zongi na équipe na Stade Congo comme entraîneur joueur nazo yamba nga moko pe entraîneur ti na moni que non sikondi na tiki na comme entraîneur nde na bandi carrière na entraîneur à partir ya Stade Congo na ndenge siko na za minute. Ça fait combien d'années depuis ozo salam sala ya entraîneur? Bon comme siko na ainsi na sali c'est de six qui carrière na ya football na 2001 na 2002 na bandi comme entraîneur. D'ailleurs, comme entraîneur, donc, naza une expérience il y a 16 ans comme entraîneur, gardien de but et puis entraîneur, il y a tout le monde, donc, même les joueurs des champs. Okay. Bien qu'on ne l'avait pas fait avant, mais de toute façon, Oko peut s'appeler Kombo Nayo, on peut citer même par ton nom. Kombo Nangayi, bébé Mosengo, oh bazali, oh mingi na yebani na mingi na Kombo ya Sibikolo, tango na bande ko beta bale. Mais c'est bébé Mosengo. Ok, merci beaucoup à vous. Naebi que Bosepeli vraiment est belé, que avec beaucoup d'explications. Il y a entraîneur, Nayemoko le gardien de bi, Yannick Muntu, gardien moko mona mutier. Bon le kaboy ba age na ebo benga na oyebi sabino. Na ba joueur nya samboka na biso na moni grand joueur Mobele Ndombe une fois na yamba et l'émission na ngai me créa polémique Rebecca tant ozo yamba boye ozo yamba ba joueur ba gardien ba nini il faut oyebi tout na biso wana chicho katenge faut tout na ngai na pesa o ba question po batu wana tozaka na ba question be to bombela bango to mona moyen nini ya tout na bango te mais tant ozo tout na ebongo signaler nga bien avant. Voilà, grand merci à toi Mobele Ndombe avec sa femme Sarah bambote belé na bana nyonso sika boza na Europe na bandeko nyonso yo pe balingaka info 16 botika na sabino lisusu ke Rebecca Bilenda linga bino mingi na bandeko pe basutena kanga de manette mbola descenda Simo Kimbango vient na ngai donc talara yo Akim Kabongo le préféré na bandeko nyonso fondation Lisal ici et même ya na famille Pukuta Mobimba Patricia Lelo Pukuta famille Info 16 mignonne Kalanga bambote belé na yo na kati Afrique du Sud et pourquoi pas papa na biso Chimina Kajikai sikoza kombo na bossa na ngo mingi cette fois-ci na ebite so na bossa ni pona kanga onka na mutu Chimina Kajikai mbote belé na yo papa Chimina Kajikai na bandeko nyonso yo balela Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi peut-être pona tanga ba kombo na bino na boya kasino te comme quoi émission mabanga mais ça ya mabanga c'est juste signe de reconnaissance na ba o ba soutenir kanga. Sinon je vous aime et je vous fais beaucoup de bisous. Je vais simplement vous demander de s'abonner na Info 16. Nous avons beaucoup à vous dire mais une fois que vous êtes là comme membre au s'abonner na Info 16 ba information ba do comme la yo 100% demander et que vous allez vrai bien parce que tu seras toujours en pas donc nous allons toujours na à la page donc information moko ko zappé. Bisous à vous. Tonton Munga mobile ya série Aaron de Bamba Epsi image. Ya bino yango.